Triste nouvelle bandeko nanga likambo pasi pe ya mawa. Eza pasi pe mawa kokufela ndeko, kokufela yaya, kokufela mwana, kokufela mwasi, munene boye o bozomona liboso na bino. Bandeko nanga na yeli bino lisolo oyo avec douleur na motema. Na yeli bino lisolo oyo na esengo te, na yena lisolo oyo avec douleur na motema. Likambu ya pasi Sarah Kankou apesi pasi bokoki ko imaginer te. Alors mwana mwasi o bozo mona na kombo ya Sarah Kankou aza marié auti ko bala kalate. En tout cas mobile na ye azalaka na Canada. Ndeko oyo akufi likolo ya opération ya chirurgie pona libumu. Kotala ndeko Sarah, kotala taille na ye, bo remarquer que azana taille ya mabete, azana taille na ye ya bien. Juste ka libumu mukie ndenga la tarape gen omona la tipe gen evandi nango pe bien eye banate. Mais ba camarade ba conduit ye na erreur. Alors lelo irsi bote la TV a elibino be explication claire pona liwa ya Sarah Kankou. Bandeko nanga eza pasi. Eza pasi na génération ya lelo, eza pasi na ba camarade, eza pasi na ba entourage. Eza vraiment pasi makasi. Alors lisolo o ezaki ndenge nini lelo tokobeta ngo awa na Irsil Botelo TV tokopesa bino be information nyonso ndenge lisolo oyo ezalaki. Alors bandeko nanga soki eza mbala liboso otombe na Irsil Botelo TV vraiment soki eza première fois na yo o retrouver chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos en tout cas et osala kitoko makasi. Quand on a sabino lisolo ya boye esenga ko partager yango en tout cas ceux qui ont lisolo moko eza ya pasi mingi bandeko nanga to partageaka. To partageaka pona ko sauver bandeko. Kota la fille on a kombo ya Sarah Kankou aza na 25 ans ya pamba. Donc aza na 25 ans ya pamba. Autaki ko bala wana bozomona bongo eza jour ya mariage coutumier na ye. Eza jour ya mariage coutumier na ye oyo bozomona photo wana alati kitoko wana bato bazobimisa ye na kobina. Alors likambu nini elekaki? Sarah Kankou azaka na ye na taille na ya bien, abokwama na ye na famille na ye kaka ya bien, azaka na ye pe na vie ya mabete, abandaka na ye komene vie na ye pe ya bien. D'ailleurs bomo na ye déjà na ba photo, bomo na déjà qualité na ye, aza fille moko ya nzala te, aza fille moko vraiment ya qualité pe ya bien. Avandaka na ye, avandaki na ye, aza na famille na ye ya bien, aza na bandeko na ye, famille Kankou vraiment baleli ndeko na bango, famille Kankou baleli ndeko na bango moko ya mwasi, famille Kankou baleli leki na bango, baleli yaya na bango, baleli vraiment ndeko na bango apesi pasi makasi même na biso ba connaissance même na biso ba epesi vraiment pasi. Ndeko oyo amemami na entourage ya ba camarade ka ndenge zalaka, zalaki na ye bien, azaki ne pe na taille na yo bomona d'ailleurs taille bozomona oyo eza taille o bate bele balukaka. Sarah Kankou aza na taille kitoko, azaki na taille kitoko o taille bele ba fille bele balukaka. Ata alata gen ou pas mais taille na ye eza taille o ba fille ebele ba oke ko bakisa ba nzoto, ba oke ko bakisa ba bassin, ba oke ko bakisa mipanzi, ba oke ko bakisa ba toyo, ba oke ko bakisa ba hanche. Ba fille ebele ba oke bakisa ba hanche, ba fille ebele ba oke bakisa ba mipende. Mais Sarah Kankou aza na taille na ye naturel. Donc azaki vraiment na taille na ye naturel, taille na ye ya kitoko. Kaka nde balobaka, selo ba information, ba camarade na ye nde bakosaki ye akende kosala chirurgie. Bandeko nanga na kisasa na biso. Na critiquer mboka na biso te. Atako tu mari ya tumbazaka na kisasa akende kosala BBL na Tunisie. Affaire BBL oyo bandeko nanga
tolanda influence ya bafille ya lelo te. Bamama na biso bakola kala makambo ya BBL wana ezalaki te. Bazalaki très kitoko. Totikala oyoka teke mabo mama beta lisolo o camarade nanga moko akenda kokata libumu. Totikala oyoka te. Nzoto eya nzoto nzamba pesi yo. Banzoto na biso zo déformer na babiloko to lia problème te. Bosala ba gymnastique. Na place okendaka ba BBL oyo. Ndeko na biso Sarah akufi likolo ya chirurgie. Ba camarade bakosaki ye. Ba camarade baebisi te il faut ça la chirurgie omoni yondo zawana mobala za na Canada omoni yondo zawana kutu il faut. Ndeko akende kosala chirurgie na Kisasa. Akende kosala chirurgie na ndeko na biso lelo azongisi molimo na ye epa ya nkolo. Donc chirurgie eza mal tourné ndeko na biso akufi. Bandeko epesaka pasi koyoka babiloko aboye koyoka ke mutu abelaki te koyoka ke mutu ake kosala opération moko boye tout ça pona taille tout ça pona nzoto eza pasi esalaka pasi na motema. Ko perdre mwasi munene boye mwasi kitoko boyebi choc o famille na yezui boyebi choc o batu baza nango ko perdre engambe ya mwasi boye o aza déjà mwasi ya mutu bapeseli mbongo. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, Sarah. Pourquoi? Ba camarade belé bazara ba camarade mo ya jalousie. Bandeko nanga affaire camarade. Il faut to tika biloko o. Ba camarade belé bana jalousie okozwa idete. E ana camarade musuka nda moni yo bali ye mutema na sepela te. E sepela te. Camarade musunda moni yo bali otiki na seliba moteme ko sepela te. Lelo tokomo mona bandeko nanga tokomo mona ba jalousie komi même ka osomba ki chemise olati. Camarade ana ngote moteme vimbiye. Tozo mona makambo na mboka na biso tozo mona ba congolais tokoma na jalousie mal placée. Moi so alata kitoko. Moi so azaka na vie bien. Est-ce que ba camarade na ba sepelaka na ye? Ba camarade na ba sepelaka na ye? Kotala Sarah za nzoto bien. Eloko nini memaki ye akende kosala opération chirurgie. Eloko nini ememaki Sarah. Bandeko, il faut que éviter ba amis. Il faut que éviter ba camarades. Na comprendre monde dans le to bota ma biso moko. To bi ma biso mona mabuma ba mama biso. Mama abino abota yo moko na bandeko na yo. Abota na ba camarade te. Camarade oye ba pasi na yo te la famille. Bien sûr, il y a ba camarade mususu oboko tala. Il y a ba camarade mususu ko oyo ezaki bokoli na ye ensemble bobandi ki amitié banda tuki na aja inane bokoli bobalo mona pena pas de trahison. Mais za ba camarade mususu, il faut que éviter. Il faut que éviter. Ndeko Sarah ba camarade na ye balingaki ete. Ndeko Sarah ba camarade na ye ba conseiller ye ake ça l'examen ake ça la opération à chirurgie pour balinga qui était. Batu combien bas influencé. Au mona ka mutu tayi moka bien oyoka chirurgie nga pena ki sala boye pona koma boyaya. Bilanda landa eza malamu te bandeko nanga. Lelo combien de filles au Maria a influencé na BBL o yakende ko sala. Asali na ye publicité. Ibasali ya BBL, asali publicité ya BBL wana publicité ya halt wana ya Tunisie wana. Eza publicité ya sali kuna. Afuta mbongo upa. Melelo akomosi la bomba publicité na TikTok. Ndeko nanga okoyiba pamba likolo bongsa nzoto. Likolo osala batu ba mona yo. Okoyiba pamba na utotie la bino vidéo o eza après vidéo o bomoni ba Cardozo na utotie la bino koma Cardozo to bongsa nzoto na ye na gymnastique
lelo bapona obongisa nzoto ezebele polongola libumu ezebele zwa geni lata banda osala ba physique na geni wana lelo tomona bakarine ya mado tomona bango baosala ba live air nyonso ndenge ni ya olongola libumu na geni eza bafille mosusu lelo baolata geni tongo ti 17h opakoli crème wana ya moto olati geni tongo ti 17h yaya eske soko osali bongo libumu ekokita te libumu fo ekita kaka fo kaka oke kosala chirurgie bandeko na nga eske sara ndenge alataki pantalon boye na lacoste wana bomona wana libumu wana ezolakisaka aza muta libumu oza muta libumu te oza mpe na taille no bassin mpe ya bien combien de filles oyo baoluka baza ata na lipende lokwa ya yo combien bandeko na nga monde eza méchant eza bakamarade mosusu tozwaka na vie bayaka na kindoki na bango kamarade aye approche oyo aye na kindoki na ye azokoanvute oka na maloba na ye eza bamaloba mosusu yo omona kaka ye mpe ayokaki mpona nini mpo eza na bato ebele baopesa bafoti na omwana na bacommentaire na bafacebook eza na bato mosusu bokoya kopesa ye foti bokoya koloba boyebake bakamarade mosusu bayaka na baenvoûtement eya na camarade mosusu ayebi ke ntango naoke aenvoûte deja moninga ntango na totinde kaka ke kosala nini chirurgie wana ke kosala opération directement opération wana ekomemi na liwa babilo mosusu ezalaka deja kumonte eza deja préparé na monde ya ténèbre babilo mosusu tomonaka bino bomonyoka na monde bomonyoka na misu boye mais na monde ya ténèbre eza deja eloko mo oyo deja bapréparaki yango. Ça fait mal au cœur. Boyebi pasi o famille o bazui. Kobungisa ndeko na bango boyebi pasi. Na minute o tolo bande ba camarade wana nyonso ba arrêter bango. Baza arrêter ba camarade wana nyonso. L'état fou elandela bango. Mais na minute o saraza na bomo ete. Bako wangana na bango pe biso te batuto tinda kiye bako wangana. Mais molimo asare pe manakimia po sare si akei eza pasi bandeko to éviter babiloko mosusu omoni muta abongisaki nzoto muta kendaka asalaki opération asala chirurgie te vi na ye yo pe tala vi na yo libumu ata bakati ata balongoli soko ozoliaka biloko ya protéine libumu ekozonga lelo tomona Maria Tumba biso nyonso tozofélicité Maria Tumba tayi kitoko akomi na tayi kitoko yaya biloko wana ozomona biloko wana libumu wana balongoli bagraisse bien sûr bakotisi tio balongoli bagraisse mais boyebaka eloko nyonso ezalaka na effet nango eza na effet secondaire lelo balongoli ye bagraisse wana balongoli na libumu babambi yango na bafese soki azongeli kaka kolia kaka babiloko oyo eza ya bagraisse libumu na ye ekozonga nango ebele ekozonga nango ndenge ezalaki basi bokoma kosigner babiloko mosusu même pas fallait kutu pa ya kosigner tobosanaka te toza bacongolais tobosanaka te toza baafricain tobosanaka te toza baaméricain te po mingi tokomolanda bastar américain comme bastar américain bakataka bamabumu nga pena ke kokata bamabumu comme banadia pe balanda bastar baaméricain nga pena ke kokata libumu yaya il faut éviter sepela na nde nzambe asala yo sepela na nde nzambe asala yo yaya banda osala bajim kita mata kima bambangu tambola libumu esila eza pasi bakamaradi mabe na tankala bamama biso bazalaka na biloko te monde toza na fin du monde ou comment na tankala bamama biso totikala koyoka babiloko te mais tala na temps lelo nde bato baokufa tala na temps lelo nde mabe ezokota akende kosala chirurgie akufaki asalaki avortement akufaki kuta tiaki bo akufaki camarade atieli ye poison na tankala babiloko nyonso ezalaka te bamama biso bazalaka naturel bamama biso bazalaka vraiment naturel mais biso tokoma mpenza artificiel donc mama beauté mama boye donc tia boye
toyo kota na influence ya TikTok bandeko nanga to kota na influence ya réseaux sociaux te. Lelo to koti na influence ya TikTok ozaka video bat bamona tayo baluki oki ozongi ya. Vanité de vanité. Lelo ndeko na biso Sarah akufi. Est-ce que ayebaki ke tango oki esala nini opération wana tango oki esala chirurgie wana okufa? Ayebaki te. Peut-être Sarah pazaki na makamba osala. Peut-être alobaki pe après opération nanga na osala boye no lata boye en tout cas tayi nanga. Ce que l'homme propose, Dieu dispose. Vie ezama sekite bandeko. Tozwara vie na brillante. Bazwara vie na brillante. Vie ezama sekite. Vie eza li sekite la famille. Vie auto vivre yango nde to tiango na fe ya propre mbala moko. Moindre erreur okufi okozonga lisusu te. Camarade ko memu na mabete. Ceux qui ont envoûtement, il faut qu'on prie. Bande ko voto sambelaka na solo, voto bondelaka. Pour que envoûtement monsieur zwaka bisote, il faut qu'on prie. Camarade muso zana kindoki na ya famille na bango. To mona ngo même na bataba YouTube, même na YouTube tozo mona kindoki na misu boye. O mona pena koza na misala mabe. Tozo mona camarade muso koza na kindoki ya famille na ya zandoki munene. Oyebi état d'âme na été. Ou s'engager na yemba mo camarade. Aolinga bonere la ote. Aolinga bonere la ote. Est-ce que ndeko tanga bala ki ba camarade ne ba sepel na bonheur na ye? Ba yebi ke mobala za so na Canada o kende Canada est-ce que ba ozana siengo nango? Eza pasi. Toza pasi na mutema to ki pasi. Kobungisa ndeko mwasi kitoko boye to ki pasi. To ki pasi penza. Bandeko nanga boyoka conseil. Tala vie na yo. Yo ozolanda video, tala âge, tala vie, pesa distraction, musika, pesa distraction, distance. Pesa ngo distance. Eya ba futilité. Ba mona nga na lataki na filaki libumu ezaki te, eya ba futilité ya. Oza na libumu te, problème ezate. To bate la vie. To bate la vie bandeko nanga. Et puis si passe ma casse, en tout cas, to partager émission oyo. Ce qu'on continue à Irsil Botelo la TV, partager le solo o na bandeko mususu. Partager le solo o na bandeko mususu. En tout cas, Nzambe asunga biso, Nzambe a épargné biso, na ba makambo aboye po eza vraiment passe ma kasi. Sarah apesi passe na libota, apesi vraiment passe mingi na famille, famille penza ezui passe en tout cas et c'est pelisi bisote na likambo oyo. Tika Nzambe ape bate la paix a consolé famille mobimba en tout cas mes condoléances, mes sincères condoléances vraiment. Nzambe a consolé famille mobimba na kombo na Yesu. Na minute oyo mutakoki ko consoler libota oyo ezakaka Nzambe. Donc Nzambe a consolé bango po eza pasi ko perdre mwasi munene boye eza vraiment pasi. Bandeko nanga so ezambala liboso okoti na Irsil Botelo la TV. En tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au salamalamu mingi. Donc to partager vidéo la famille, partager vidéo na bandeko, partager vidéo na ba groupe, ozana ba groupe moko boyo kota en tout cas joa lien vidéo oyo kende ko partager yango na ba groupe et au salamalamu mingi. Donc to partager lisolo oyo na kombo na Yesu. Alors merci mingi na batu nyonso obolinga Irsil Botelo la TV. Wana zayaki ya bino Irsil Botelo la TV nde ayaki liboso na bino pona koyela bino sango oyo epesi biso nyonso pasi, pona koyela bino vraiment sango oyo epesi biso pasi makasi. Yango toyaki nango liboso na bino. Wana tokutani à la prochaine occasion bandeko nanga, tokutani à la prochaine occasion. Tobosa na ba like te, tobosa na ba j'aime te. En tout cas, to souhaiter famille kaka mes condoléances pour eza likambo oyo esi ekwei toza na choix te donc toza na likambu ya kosala te po likambu esi ekweli biso. Alors merci mingi na bandeko nyonso o balandaka biso. Mes condoléances na famille mobimba. Ma famille Kanku, courage, Nzamba Lola, apesa bino makasi. Bye!